Mbote Bayon Sobalandaka, Oki Media Plus, votre chaîne de divertissement. Biscan chez Zomi Bino, merci pour la confiance, merci pour la fidélité au pesa na chaîne Oyo. En tout cas, Tozali wana pona ko pesa bino ba information à temps réel. Alors, lelo tolo belana no concert ya Héritier Watanabe Motona Tembe. Tolandi ba panel ebele batu bele ba kota ki na ba panel pona ko lobela concert yango. Vraiment, eza pasi pona bandeko na biso ba Congolais. Biso ba Congolais toza wana kaka pona kotala côté négatif. Jamais to tikala ko féliciter to ko encourager ndeko na biso Congolais o azosala musala na ye ya malamu. Musique ezali l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais biso to komisi yango plein. Donc, ce qui est plein est un problème. Est-ce qu'il y a plein de bêtes à la musique? Plein de bêtes à la musique. Tout le monde concert et Héritier Watanabe, coup de chapeau, parce que musique est qui au rendez-vous. Drapeau à Congo Grande et Angwana, ils ont tombé. Culture congolaise, ils ont tombé. Ferre à bêta, Fali à bêta, ils ont à Combo Kaka, Congolais de bêta qui. Le coup, ils ont kaka na Congo Kaka. Alors, na hotel abino intervention à Neneya. Azape influenceuse ou à salaki pona kosala commentaire na concert ya Héritier Watanabe. Mais na kati wana commentaire wana pe ba spiritas ba mataki ba soutenaka pe Héritier ba mataki ezaki ma benda bika. Mais question ezali kaka tozo ba musique yango tozo yoka ne musique to tozo ke dotala ba plein. Nombre ya bato bazalaki na concert ya Héritier Watanabe. Est-ce que c'est là que la musique Héritier Watanabe te? C'est là que nango j'espère. Soki bato misusu se présenta qui te. Est-ce que ils a problème? Moi je ne crois pas qu'ils a problème parce que toyebi ke bambo damboka libana de tozaka boye. Muto mtazaka na calendrier na programme na ye. Muswa rozala azak peut-être somba ki billet. Mais azaki temps ya koya te. Musala peut-être ezwa ki temps. Mususu pe a préféré ki atala yango na ndako. Mais cela ne veut pas dire que non. Bato nyonso wana bayaki te nde bango balingaka Héritier Watanabe te. Alors, il faut tout éviter un peu ko lukaka critiquer d'une manière négative na eloko effort ya mutu. Parce que déjà kolongwa Congo, ko kende na Europe, ko kende ko beta concert, pe osangisi bato, eza messe à faire te. Fallait abeta ka musique na ye bien, asali ba plein na ye, Héritier pe aye pe na tour na ye. Tokoloba nini wana concert eza reçu. Concert eza reçu parce que ba mort bazaki te, ba blessé bazaki te, concert eleki très très bien. Musique ezalaki au rendez-vous. Bato bazalaki na kati. Toko compter kaka plein te. Qualité eza pe important. Abetaki musique na ye, répertoire na ye, apesaki yango na ba mélomane ya bonne musique, ba yokaki musique ya Héritier Watanabe bato ba bini, bato ba sepeli. Autre ko résumé yango wana. Mais soki tozo ke tokomi ko kende kaka na ba plein, c'est que tobeta musique te parce que mutu musu pa oya pasali plein, abeti manzanza, atie makelele ya pamba, bato ba sepeli te. Allez. Wana nde to benya ke no asali sold out, to abeti musique malamu. Non. To mekana ko longwana na koki wana. Ya que non pour musicien congolais abeta musique na en Europe to wapi, il faut ka asala plein. Soka asali plein te et comme le roi défi mo boy et comme obligatoire. Non. Et mon biso pe ba congolais to mekana no ko cultiver vraiment un mind na biso. To mekana ko cultiver mind na biso parce que ce n'est pas ça. Musique ezali musique to ye to koti to bet ba to bini to sepeli to yoki ba répertoire o to lukaka to yoka to se déstresser et puis to rend to zongi bandako parce que déjà na ba mboka libana to zakana ba stress c'est belé ba facture ya kofuta ba makambo belé ba stress ezali tout ça mais tangu moninga alongwe
aye ko beta concert et la plupart ba tu bazo commenter ma be wana et ça ka ba ope ba ka musique héritier wana soki ekozala bongo c'est que musique yango ekufa nango hein surtout banozela ka ba plein mutu nyonso ndaza censé te osala plein ya plein kakate. Chaque chose a son temps. Ils attendent naé oh il fallait qu'à bêta à bêti. Il écoute ça courageux parce que bah monsieur bon on a annulé parce que mon que non peut-être bateau bazate to bateau mais oui bateau bazala qui bozo mon bah même bah image sur l'accent on a ce qui dès qui to trois qui to quelques kiti chaises et ça vide. To ata sali configuration peut-être ende bozo benga BBL tourner. Ça ce n'est pas un problème. Pourquoi Congola lukaka esika moko défaillance ezali to esika moko moi kokoso ezali pona ko ya kolobela yango. En tout cas intervention nene na kati ya makamu ya concert ya héritier na oki yango bien te. Esali bien te. Ndeko na yo patriote lokola yo. Hein? Au lieu de lui encourager, que jeter les fleurs parce que bazape mingite oh ba roya pour ba memi ba misien na poto ba beti pe concert bongo baza mingite. Mais a osé à saliango. So chaque jour to la muka ande mo to la muka pe mukonsu mutu pasi. O la muka pe jour mususu pe boy mwanzoto e boy. Abeta ki dom de Paris. Bon mona ki plein. Abeti ba concert belé bon moni plein. Est-ce que il faut to stationner quand on a problème il y a plein. Moi, je crois qu'il y a faux débat où il faut biso ba congolais. Il biso ba congolais faut to éviter en to tika yango. Il y a faux débat. Débat ezali ki musique et beta ki bien. Batu bayaki, batu babinaki. Les débats yango il faut osala. Mais surtout oui to banda ko fan de la débat ya o asala ki plein, o asala ki boy. Wana za sous musique te wana ekomi nango ekomi na ebité surtout benga na komo nini. Hein? Na boto landa biso nyonso ensemble. Intervention ya nene ya par rapport ya concert héritier. Tolanda pe ba spiritas ba tomboka ki makasi nde ya mwana bolingo parce que ozala oza fan ya musicien songolo pakala tango bae ko kolobela e mabe bino pe bo mata bo intervenir en tout cas coup de chapeau na mutu nyonso oyo a intervenir ki pona kolakisa ke no bazo soutenir héritier Watanabe ebele toyebi na ebité hein peut-être nene azana moi conflit moko to eloko moko e bango na héritier babebani nde alobi biloko nyonso alobi oto azarozela pourquoi tozela ka chute ya moninga poto obetela ngo lisolo na réseaux sociaux pourquoi tozela chute ya moninga poto obetela ngo maboko ça c'est purement ka congolais nda sala biloko wana mais na mboka libana tozao mona congolais za unité au mona Nigeria za uni mona Somalia za uni baza ensemble ba former force. Mais bisoka tozana ka na critique et ya sala ki plainte et ya sala ki boy et ya sala ki erreur boy ya lobaki boy jamais on regarde du côté positif ya mutu total akara côté négatif pour to critiquer côté tengama ki boy côté sala non on doit éviter ça to landa biso to ensemble on se retrouve au bar des commentaires to commenter bo penser nini na réaction à nene ya bo komela biso na ba commentaire. Abonnez-vous à Oki Media Plus, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo et pour partager la vidéo et au salabiso bien. À savoir que nous sommes ouverts pour des publicités. Aux en a besoin de l'obéla événement na yo quelconque. Aux en a produit na moko, aux en a besoin de l'obéla yango. N'hésitez pas de nous contacter. Numéro est affiché au bas de l'écran. Aux en a problème il y a chaîne il y a YouTube. Aux en a besoin de monétiser yango. Aux en a problème na strike ba pesa que sanction na YouTube na yo. Contactez biso. Toko aider yo pour na o régulariser ba YouTube na yo. Merci parce que vous avez belé Rolanda. Analyse oyo to landa biso nyonso. On se retrouve au prochain numéro. Je vous dis déjà à très bientôt. Qu'on se le dise, hein, concert héritier Simbité. Qu'on se le dise, concert héritier et Simbité. À sali plainte. Na niveau au héritier ou même la musique. Na niveau au héritier zakabate belé. Ba vide wane belé wana. Concert héritier Simbité. En plus, tozo boya likambo oyo ya concert bilongia batu nyonso baza concert wana ba yebani. Bilongia batu nyonso baza na concert wana ba yebani.
yango bino na ba concert na bino bilonga bano ebimaka na ba concert afali eyaka ba concert na bino te bilongi ya bana oyo ebimaka na ba concert afali oyo nga nakenda concert afali moko boye na rota nozaka na Kinshasa mais bilongi ya bana mona moni non na mona te mais na concert héritier 98% bato baza kuna na yebi bango si pas personnellement na bona kombo ne bango yango bino bilo concert héritier et simbité héritier elike na moto kokufa bongisa simple zénith okoki otondisa te mukoli no beta corps arena pourquoi pas Stade de France bino bo se limitaka et comme oh moto amuza en carrière na été ce qui zénith okoki kotondisa te ata Bidas arena pamba OK mkoni en 3 échecs sur 10 3 na analyse na bike bozo zelanga le on obima te lobi na qui retard je suis fatigué donc pour ça vidéo si côté donc ko ba bien te mais ba 9h heure de Kinshasa 10h à Batapoto noya concert héritier 3 sur 10 bien te kitoko te ba vide bato sika bazate bato sika ba communauté mususu pe foya ka ba concert na bino kaka boni Deborah Ngongo bien Moussara kuna boni ba qualité Aki Presse Neymar président Désir te to boy mambwana to lingi bilongi to yebi te bilongi to yebi te ah 2-3 jours avant concert mokile ninganaka aida bjame bunga kiona Sonia tongisi mususu wana Sonia nge btengesa bino na kena aida wakna oyo sosu la aida na bino pamba et Floribert tu t'es Flori on a bien fait des disques dans les motos c'est quand même bien Flori ça va Boni Mireille na Joël yango hérita beti na concert na mbokani bonde eninganaka nde toyokaka ke concert ezali mokili eningani hérité mokili eningani te hérité mo sona lobi boye onga na loba makambo ne botapotelenga na mbandala bino te sona lobi boye onga na yakoba makambo na ye donc na surtout ki na tongo concert hérité ezalaki lelo na surtout ki concert hérité ezalaki natala boye Biaka nabe et tene a ume na makamba biaka basali zeniti BBN mais zeniti simbi kakate oh kubatela team ndebo zana mnoka Nene ayo imbécile no yo kokana na biso ba spirituals imbécile momoko imbécile no na yo imbécile no tika wa imbécile fi Angola bokita baote foto tika bono 1 minute on bazaka na Angola o maita bango webi pengat o penga merci pour le cadeau bosani tabanga Angola o bana o jaenda la mabor Mbimbo bangani ba komi 500 wa baza 43 mwanda mbwandeza ba waria mawalo ngala sema ba waria Nene, bonsoir. Bonsoir. Mingi pe ba kende misala faut comprendre les deux jour moi quoi ma belle. Il faut comprendre le vendredi et Jacques jour moi quoi ma belle. Ça va te faire pas de vendredi ça bénite. Oh. Non. Batumi bake misala mingi na po. Je te jure. Je te jure. Concert à faire avec ta vendredi samedi. Nene quoi nous ala boyo dia mbongo héritier. Tu as mon conseil héritier quoi nous ça. Na dia mbongo. Et le batumi bake misala. Ça pour que Dubaï. Ndako sabino. Azua toi. Ndako sabino. A petit vendredi à la décembre et ça qui n'a pas.
Échec exact spiritas Nicolo toi makambo. Oui, maman, on a pas de faire un jour, on a fait ma bonne. Ok, c'est ça. Oui. Azwa wapi? Oh. Yolo baka makambo yo yeba tazwa wapi? Na nzimi na afya oje ndi azwa wapi? Yolo baka mambo yeba ati. Azwa wapi? Essentiel to beti mama. Tika zuwa. Essentiel to beti to le. Ki fera beta wapi? Asala plein côté ni. Wapi ya wapi? Shake le côté ma papa na ma papa. Ma papa niveau ni ya zana, on niveau ni ya mana. Shake avec ya. Nene ya, ozala boye te obi be fort obiso ko sali te. Oye effort ni bo sali. Effort ba sala rapport à suka mon résultat. Bon qui t'a pas monté to yo ka ba mon mon pied. Ba ça que fort pour na suka résultat. Effort ça résultat échec. Oui. Madame Zbeka. Oui. Maman. Otika nene alo ba vérité, alo ba vérité. Oh effort sans résultat. Alo ba vérité. Bon, il vérité de boane. Vérité de soaka. Héritier par l'échec qui est. L'échec. Oui. Les maths be fort héritier sali. Effort et moi salut wapi to monini. Le fait qu'il y a repris sa date. Et la date on a Télémi à petit concert. Déjà éprouvé que Azam mona mobali à petit concert. Non na yokate ki oloba malamu héritier. Analyse na ça la bien. Mais ça la pas fort. Malamu moninga. Nene ana matika kuna manelo zo sabola yo Obi Manuela kuna zo sabola yo ya. Tale lo côté. Nene ya biso ba spiritas toza la kapenza. Toza 43. Ata 56, ata 36 toza la ka. Donc, yeba mo keza ki vendredi batu moyeba ki maba bisale lisate, ben mo batu fo futa bandaku, donc il faut yeba nyonso wala. On va faire un bon prétexte. Au niveau de échappatoire. Échappatoire par rapport à quoi? Échappatoire par rapport à quoi? Batu babili kitoko, ambiance ezaki kitoko, vide wane le côté. Échappatoire. Bolombe o barido, malgré barido, pamba nyonso mapapa o koloba na mapapa, musique ebeti kitoko. Héritier l'échec. L'échec au fond. Iya konga, wana moto na tembo yebi ebi kitoko. Wana moto na tembo, wana mobali. Dozana yo nene ya yo ndoza bebe ko yanka ni matolo te. Na yana te. Ko wana te ko ya ko wanga na te yo me couper kuna na spirituel. Bana bota mana na senga ite. Iya. Grâce héritier ndeko ko liaka mbongo ba JR mande. Yani JR mande avant d'héritier. Information oui, j'ai autant na ya za mon qui. Ma papa. Ma papa. Il y a des solo concert. Totambola déjà la JR. Mais bon, on a eu cosa petite et on l'a lié à elle. C'est là. Mala JR to lia lo so na ma de so samusu. Pas maman. Avant na JR pe le héritier na la dame de la JR. Totambola déjà ensemble. Yaya, nde toza boye tobetali solo concert. Nde oza wana okatani. Na même concert c'est ka wata. Nene là c'est là pour poser une question. Nene là pour poser une question. Nene là pour poser une question. S'il vous plaît, ouvrez-moi le micro s'il vous plaît. Dans le bibo. Conseil héritier. Conseil héritier.
combien de spectateurs quand on va concert ils ont échoué parce que jusque là non toi la totalité j'ai pas bien écouté répète concert héritier à côté ici combien de spectateurs par rapport à ça il y a combien quand on va concert ils ont échoué à côté c'est pas ton concert au fait mon babio fait le bon à côté c'est aussi on répond la question te nombre catégorie ba billet ndenge tekamaki kende te nyonso ya na internet échec par rapport oyo komolanda biso na haine oloba wa patriote te osite olinga te ozomba nini ya eza fort vendredi. Ma chérie, effort sans résultat final d'échec. Échec c'est yo posé mon makasi boyeni nyango bozuite ah botika bavanda goga l'échec mukila wana mobali te Kwani boye biso totali ke concert esimbi te makelele concert makelele 19 personnes na kati botika tubisa bato zaikola malama tondisa bambeli bato bake la musala zaikola malama atondisa bambeli watafalale kazaiko watata nouvelle génération retirer bamabanga nyonso abwaka onene yayo nasenga te ma chérie zanga ya biso nene epatumba abiso bagolwa esala expliquer foyozonga banda na botama na tikala osenga libanga te soso kanzaka héritier mutu abwakanga fali abwakanga mais je quand abwakanga donc bakenda abwati te nakenda aba ebongano kaka na nzembo ya blada yo libanga foka ya blada biso lisusu te yo fo blada te olwa nene ya na comprendre oza mutu ya blada na comprendre namutabulanga mosaka tolo ya mineya eza ya bibiete tolo ya mineya obongi na libanga akosa te naturel e musuni akosa te naturel tolo tola neneya tola neneya akenda likolo mata blana oteleti na bobe bino modo opela nani oboma moto ya papa ya dadi noboma te wana te wana ezala miko ezala nini oya te okoya te tosaoza badete moral ebele ya baspiritasolamu eleki ebele bonsoir oza nango mama Nénéa, bonsoir. Nénéa, bowela nini héritier, boweli kambongo promotion. Na bien. Ndenge travaille na baglodide ya suka yazaki te. Na basola très bien na glodide. Osepeli te. Combien na glodide? Comment no gela liet? Yaka yo peti. Moi j'ai la pesa ki ote. Na bien. Papeki singa kubutsela. Biko. Munga pasali promotion. Kanisa tati. Wata pesa mbongo na Dubai. So wanga nango. Na senga yete. Osenga yete baza boss nzambe na ngai. Mapesa yo oliano yo na wata futelo ndako. Yo ya kolela ate wata erita futelo ndako. Ya tabo la mwa wata ko ya kovandele ko musiki beti kitoko. Na ngambote. Na bien. Baspiritas boaka 43 bokingi. Ata 11 doza. Na bien. Nénéa pardon na bona ngo bloquer nga la linga ko mingi mais na mambasi Nénéa bloquer nga depuis na banda oloba le bloquer na linga ko mingi na ke
okende te yaya na abengaki yo po bosala makambo ya salite boyokana te o nini koti yo na kilelo erokumba voiture na kilelo place okoti libala kobeta lisolo range ya mwasi ya bato te mwasi wana place okotaka libala kobeta lisolo range na ye te po ndenge abengana yo wasu na accès ya range te na sengaka yo kolakisanga bapapier ya voiture oyo ozokumba na kilelo eza na nkombo na yo yo mwana poto ya tongo tala gigolo oyo pena abengaka président ba gigolo mais oyaka ofungoli munoko tellement oza omaîtrisaka makambo te yo era omaîtrisaka makambo olobaka te moto baquit alcoolique soko yo vandi obosani ke mobala mangelo na nga finga gigolo nzoka nenga moko ega président ba gigolo era yo za président yo faut pesaka cours aki gigolo yo faut pesaka leçon na banoko bana biso mike baoya soko lingo kota ki gigolo ndike batu yo yoki nane oyoki batu te oluka kaka o attaquer o biso to aki mayele mais c'est Ouzbékistan to yimuta kipete omoni résultat ozwi lobi na tongo na oya